ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba ko na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien. Ala forme ndeza ba moko na studio. Abo kata mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman abino la cabino kakaba, histoire vraie pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda kunabino, partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba oh nanu ba sabona te na site oyo. Bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie ke mokili eza na makambo ebele bandeko bolandaka mama Irène Masiandoki bozala vraiment branché aux andiso no ko hésiter te benga biso tokobetango soko lobitanga kombo tokotanga sobi kotanga kombo te tokotanga te biso tokendaka bongo topesaka merci na bandeko soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa na kati ya Londres balobi mama 22 mwasa ya mibla 22 ndako na Verchach ezalaka yo Betty la patronne ndenge ngamoko na benga kaye mwasa longa mpiaka mwasa ya tonga ezalaka yo la patronne na Betty trouble bango na kati ya Londres ba lapaji ba bebe yo nde mama na bango mukonza bandako merci na mama Bibi Mwanzambi euno en direct des 001 balobi BBC de moi-même tobo sanité Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes
Bundes. Ndenge na lobaka porte-parole na biso ya mayele ezalaka yo tazi vita imana. Merci na Kokodia Nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande. Bamoure na bamourez Irene Masendo ayaka botobo sanate kopesa merci na Koda Mboka Willy Musheni balobi ya Willy Musheni moto moko bien. Bamoure na bamourez mama Irene Masendo kayela kabino masola solo na ela kabino ba publicité. Ba vrai chéri bozolinga bobima bataille kitoko ya na ebisa kabino Fatou Sene la sénégalaise akanga maso na kati ya kine balobi fils fashion soko ke kuna ndeko nanga okosepela azoteka bageni ya basi ezopesa basi forme kitoko pe ezo traiter ezo longolo na ba graisse na ba papa mabumine ne bokende kuna solution et pa ya Fatou Sene la sénégalaise balobi fils fashion e kangi masolo soko comme pa Fatou Sene la sénégalaise azape na ba mayaka ya luketo ya kilelo ya kitoko azana ba bijou fantaisie ya kitoko makasi boko makuna na ba soutien basi ya ba tolo minene balobi po bongisa tolo bo sepela bobenga Fatou Sene la sénégalaise bamoure na bamourezi Masendo ayaka boy nazo rappeler ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo lukesika kitoko ya kolia balobi na kati ya Kinshasa tozaka na restaurant moko Ceux qui ont commis le restaurant wana okokuta moko mama Sylvie Mwanzaka balobi restaurant super auberge na kati ya Kinshasa yo mwana poto soki nano koma kuna te ce que kendara Congo te yaka kolia kitoko buffet africaine chaque samedi dimanche na priya bien okolia vraiment kitoko restaurant super auberge logo nango ezalaka na bémission na biso nyonso adresse ezawana na numéro ya téléphone merci na bamoure nyonso nzamba lola apambola bino ndeka kana ebisaka bino Masendo ayaka boye bandeko ya France bolingi botinda ba carton na Angola na ebisaka bino na sala ka publicité ya Antonio Miala mwana mobali o atelema koleka container le binango vie nanga Janifa Mobutu vie nanga inane yangoyo bandeko nyaso bolinga ka Janifa Mobutu banda ya fa ya kufi inane yango bandeko nanga ba organiser loko moka kitoko na kata France tokuta na kuna ekosala bien pona mémoire ya Janifa Mobutu Antonio Miala na kati ya France yo mtolingo tinda ba carton Angola tala publicité pe ya mama Irene Masendo ki Antonio Miala abuki mbongo na priya bien bandeko ya France boko sepela balobi rapidité Antonio Miala kolongola ba carton na France tina Angola bobenga biso bozwa numéro Antonio Miala na ba publicité ya Irene Masendo ki identité ya Bundes merci pour na patience et fidélité Masendo kaya kaboena masolo na ye lisolo na ko betela mino ba murena ba murez eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi akuta mpe na kata France na pesa ka bandeko ya France ba merci na mboka ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko pétail mami la plus belle ba mama France nzamba lola pambola bino banda na banda ko beta masolo ba mama ya France olingaka mama Irene Masendo ki bo pesa kanga masolo nazanga Loris la congolaise de malolo mena tika na bino bo pesa kanga masolo poko banda site nanga ministre vecte TV masolo mingi na beta ya France mutanda ko sunganga na beta kangeza la Loris la congolaise nzamba lola batela kamoli moya oyo a contribuer makasi na bulo nanga o Loris la congolaise de malolo bamoure na bamourezi so na zo beta ndeko azaka na France mera ni beta liso nanga sengelanga conseil na ba mama na ba papa ya Jérusalem o balanda kayo bamoure na bamoureza Irene Masendo ki TV na sala nini mama Irene naza mosi na kati ya libala naza na mobali nanga problème mo naza ngo na kati ya ndaku mobali nanga salaka nga pe na salaka me mobali nanga amona na kana mbongo te mama Irene to kabola kana ndaku mobala futaka ndaku nga na kipa kolia na mupanzi nanga kota kolia ntuka tozanga ka eloko tenga na bana misatu na kati ya ndaku mobali afutaka ndaku mama Irene tozaki ba problème mona kolo ndaku makasi mobala bande ko futa ndaku te bande ko misapso na ndaku ezaki vraiment problème mama Irene na bundi tant ba misapso na ndaku na bano misatu na ba réalité ya France tokolala wapi mama Irene na bundaki lokola mwasi na yeki komona ndaku me ndaku wana vana kota fona pesa garantie mama Irene toza na problème ya ndaku makasi mama na nga Masendo ki mobala pesa mbongo to sangisa to na garantie poto kota na ndaku mobala lobi azana ina mbongo te mama Irene na bandi ko beta mutu mobali nanga lobi azana mbongo te mais osalaka esika ko sela mbongo ezata azana ba difficulté papa
ozana mbongo te osalaka me ndako po tozwa problème bimisa to tosali 4 mois tofuta te yo nde moto bande kofuta ndako te po ndenge tokabola ofutaka ndako ngana lesaka ndako yo bande kofuta te yango tokomi tina ba merde ekomi tobima na ndako mama Irene mobala baza na mbongo te mama Irene na France na ndeko malonga te na okekola lepane na bana misato na moni ndako mama Irene foto kota nazaki na mbongo ndambu pona sa ba demarche ndako ya sika toke kokota mena ndeko zanga 500 euros na tungisi mobala lobi azani kana mbongo te mama Irene eko benga couple moto vandaka na bango awa to sola ka penza bien akepa mwasi ne adef sanga 500 euros mwasi lobi azana mbongo te vika ebi mwa station na biso na bande ko expliquer ke bazo bimiseption na ndako relation papa futa kanda kute et sala ki mwasi wana mawa abi aya ya so nazala ki nango nenge na pesa yo mena na 500 euros te mena zana ndeko moko adef saka mbongo bazongisa kana intérêt bana nzambe bolanda lisola mama Irene Masiandoki mokili ezana makambo ebele tant on a ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga Irene Masiandoki azosela proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bamurena bamureze bolanda kamasola ebeteli pro max o mama bino mwaso atika maso na défaut bango nyonso babeta kamasolo ba na jiba bebe ngande mama ponga na beta kamasolo boleki nga na kofinga mena ko beta boko kate o mama bobenga nga mama o mama na masolo abi mama Irene c'est on abina na ndeko moko adefisaka mbongo okozongisa na intérêt mama Irene nazaki na choite vike nazaki na posa penza ya mbongo na ndimaki atenga na contact na sero wana na defi mbongo na futi makamanda kundenge zala kaka esali kenda kwana to kota ngo totseki na 2 mois poto ekota na ndako na biso ya sika mama Irene ndenge zaka bozolongwa simbaka bongisaka ndako na ke komona jaquette moko ya mobile nanga ezalaka ba jaquette ezalaka genre ndeti bilamba ba soda alata ngo sute eza jaquette mo pena ya kala mama Irene alata kanango susute akoki pa bwa kanango mama Irene na monyonga abongo jaquette pe alata la ton pemi ko bwa kanango tata on na koleba d'Afrique mais tana longo la ka jaquette on be na sentir loko eza ne loko na poche ba murena ba muresi bolanda pourquoi ndeko mwasi ayena lisolo na Irene Masiandoki TV mama Irene na kotisa loboko na poche boye na moni mbongo na banda ko konte mbongo ezaki loka maboke mibale moko ezaki lokola 4000 euros na moko ezaki lokola 700 euros total eza lokola 4700 euros mais à sangisaki yango te 700 eza par 4000 à part mais à tout ici yango donc soko misimbo me okande ti deux parties mama Irene na sangisi yango na tangi sali 4700 ah bon na ndako toza na 4700 euros nazobunda na pona ko defa mbongo pona futa makamba ndako mobala ko pesa ngata mbongo te ah mama Irene esimo etininga na zwango na zimbongo ngo na déplacer ngo na lobi pelo côté pa mobile nanga ba na nzambe bolanda lisobo ko comprendre pourquoi ndeko eko betango premier jour mobile pas le belo côté deuxième jour à le belo côté mama Irene troisième jour mobile bandi ko panza biloko na ndaku azo panza na ebisenga bi ozo luka kanini ngozo panza bilo bi kasolo baki ndako yo mois prochain tokolongo etikali 1 mois 2 mois baki 2 mois na moni mikolo komo poussa na komo kanga biloko langa mama Irene ngana comprendre kazo luka mbongo na lobi nanga pe eloko ti mama Irene avandi nanga eleki 4e jour 5e jour mama Irene sero na kende ko defa mbongo pa na ye wala kisenga sko muto adefisa mbongo na intérêt mobile na ye aza penza pi camarade ya mobile nanga soki pa to so na couple wana eza pena mobile nde azaka camarade ya mobile ndenga pe na koma pi petite ya sere wana po baza mwa mikolo na biso mama Irene ya kosala ke sere wana abenginga alobi nanga mibali baza mabe mobile nonzo kazaki na mbongo na ndako yoso luka mbongo defa bayibi mobile na yo mbongo mama Irene etsaninga bien te bayibi mbongo o mbali na biso mobile nanga bungisi 4700 euros abande ko bomba mbongo wana abazaro zele ko eko ka 5000 tanga zoki 300 euros epa bakisa isa la 5000 akuti mbongo na ezate alobi azobenga mama leki na bango na Kinshasa maiki na bango za moto so bambongo ebungi atalisa makambu apa pandinda kuna façon nyonso mobile nanga bisi peut-être siko tiango bosa na bi tevier esika na tsaki na bosa ni te kake sika wana na tsaka mbongo nanga na bomba mbongo nanga malembe ezalaki 4700 na kisiko na 300 na bakisa pe koma 5000 na bande ko bongisa na jena kende Congo
na lukata mo terrain na nga moko 2500 na staffé na ngai na wende ko boma mbongo na nga ebungi mbai na nga tunye mo sne bi ko zai na mbongo abi akoyeba ndenge ninga na bomba mbongo na pona sa makambo na nga mbongo na nga ebungi mama yeki na biso na zo benge po ye na yeba ka seri moko abungi saka ba bijou na ye alukaka bato basali saka batalaka soki ne na bijou bimaka ke noko na biso mona ntiko ba mama biso mutayibaka ba bijou na ye wana zaka na Congo na sa maleki na bungi simbo ba mekano ko telanga makambo oyo mobali na nga pa yo ke sala ke bien te ngona bengi pona ebisa yo mobali na buksi mbongo zaki na mno mbongo na ndako ba yibie 4700 euro yo moni mutazie 4700 wana te mama era na ebisi na ebi makambo wana te nazo konka ke pa na yo na ndako 4700 yaya yo ebi ndeko kende ko tsanga na contact na defa muntu 500 on a zone c'est intérêt na ku na zone kita bien yo ngona esi mobile na nga kosi na ye azaki na mbongo te aza na mbongo ba ne ba lukisika ko lala bien anga pe na kamwe mama irani to kat na biso pelso na serre pa kende na nga mulaite to suki kaka wana mama irani nazo e batesko na vandisa mobile na nga na ebise ke ngam nazwaki 4700 wana aza mute ya mabe mera nyoka makamba ke kobeta abandaki kobomba mbongo na ye azo préparer akende jie Kinshasa asomba terrain mbongo na msa staffé na ngona ba séjour na ye na Kinshasa mbongo na ebungi mama irani tala motema mutu tozana bana misatu yango afutaka ne lisusu ndaku te nzoka bombaka mbongo mama irani abeti 3 mois afuta ndaku te so komi na problème ya ndaku meka tozana okana ndaku wana opeso liso tozaka na ndaku na biso akala eza prévu photokota ndaku wana le 1er avril nde na obetlo lisolo boye photokota ndaku le 1er avril mama irani banda mbongo wana ebunga mobala koma mal à l'aise mama irani banda ba okepanganga ti siko na zwi suite ya nganga te mera na sandeni sina vai na mboko mbongo ba semaine nazongisele mbongo na ye bien na sala ndenge nini mama irani yebisanga na nu conseil ngana yebisi ndeko na nga mwasi ko zongisa te ezana okanganga soka koloba nani azwi ebongo yo ndima ke yo poto sukisa maela nganga ndeko na biso mwasi azobanga aye na Irane Masiendo TV pona kotalisa mitema mabe ya bapapa poto oza na bana ozobomba mbongo ozosala ba projet na yo ke okende kosomba terrain na yo donc c'est que mwasi oyeba te bana na yo on néglige ska kolala bano futaka ndaku te so konde ba problème bobima na ndaku eza po yondo futaka te me muninga bondima na sombaka biloka kolia mukolo moko te bolala nzala mama irani tala motema mutu na sala ndenge nini beta na lisolo na ngana Irane Masiendo TV parce que na landaka lisolo moko betaka ya kala mama irani mobali moko amonaka mbongo na semul mwasi na banda ko boma mbongo na epsi oui ozapena mutolanda Irane Masiendo TV ozape mutolanda ministre Firete TV parce que na zoyeba lisolo moko bongeli kaka na Allemagne mwasi banda ko boma mbongo na cantine ya semul bato balandaka mama irani so bana mémoire bien na ebike babone na ngabo za bata maele boko se souvenir na lisolo wana ndende ko mo semerani betela pe oyangai mbongo 4700 mama irani tozo bunda na ko defa mbomera na zana ba nyongo ngande ko na mwasi nazo sala ndire nazo sala te na souffrir mama Irene na dépensaka makasi kolia na ngai mama Irene ko kipe bana nyonso ya bana ekole senga mama Irene bilamba ba basket mama Irene nyonso nga mutu na sala ka mama Irene nazo souffrir nazo sala ndire nazo sala te mama Irene musala poto ya pasi mobala sali 3 mafuta kanda kute mama Irene azana ba projet na ebo ebisanga na sande nini nazongisa 4700 oyo na ebisi ezela no malela bango utapanganga aya na nunganga loba mutu ayibi bongo yo nzima bi mama Irene tune nanga conseil na ba mourir zina sala nini bandeko bolanda mama Irene Masiendo kibokoma Cynthia mbongo sala musala Tisha Blensi hand mère loboko na kata Londres moi so alamba kitoko na kata Londres na profité na ebisa ba mama à Londres ozo salisa anniversaire ba thème feti nyonso benga Tisha Blensi hand mère loboka bongsilo feti bokolia kitoko propre na ya bien et puis Cynthia Blensi hand mère loboko alamba ka pe banzungu oza fatigué o naza célibataire na bandi zemi na inalia mwa bimpiatu balambelanga mwa ngai ko hésiter talamba ka pe banzungu etumbeli ntabande zoboma bango ba bana Tisha Blensi hand mère loboko na kata Londres umela to tikali kaka na
na yo mutolambaka na Londres yo ndo leki bango ngande na confirmer kaka. Voilà, merci beaucoup na patience na fidélité na bamouré na bamourez nyonso partout bozali bokomela biso ndeko azosenga conseil asala nini azongisa 4700 € to azela nanu mama leki akende pa ya nganga soki nganga tangi kombo na ye ebongo azongisa. Ma mère chose grave mobala koma kanda na ndaku mais eloko alobake na bungisaki mbongo ti siko na alobi yango te. Donc ngati na confirmer solo parce que mbongo eza na maboko nanga mais na yoki lisolo mobali nanga betelaki mobala ser wana mobali ne abeteli ende ser wana eko zongisela nga lisolo parce que mobali nanga na mobala ser wana basolaka bien. Tant abeteli mobali nanga mobala ser wana mobala ser na beteli ser abite na beteli la petite nanga parce que ye mutatenga na contact na muto adefisenga 500 € oye bande ko zanga pona sisa makamba ndaku. Mama irani pesa mibali conseil bana na yo ndaku bovanda kana mwasi na bana olingi na oko futa ngote pona projet kende ka Congo. Mama irani ozolobondiro ozoloba te ba papa bozonga nanu pe batu tolobi pe mingi tokomi fatigué bamouré na bamourez masolo ekomi koyaka bapapa tala oyo bana misatu mobimba papa ozo préféré ke kosala dépense ya mbongo bombi inane po kokisango okende ko dépenser ngo na 3 semaines na folie otika bano po kongo ezala bongo po kangisa 10 000 € na poto ko bomba ngo pendant inane demi voire même pe 2 ans po kangisa ka 10 000 € zambongo belé okobomba ngo pendant une année et demie 2 ans ok Congo zo lion pona 3 semaines ba papa to banga nzambe Jésus Christ revient tant eza mauvais nde kwazo senga ba conseil azongisa 4700 € to asa na mbongo wana nini to kutani mbalasima soki mwana motazongi te yo mtolandi mama irani ko hésiter to za liso na yo soki pe témoignage benga biso olingi ba souhaiter ba joyeux anniversaire benga biso lingo sala publicité ndenge na sela ka maman Cornelia Lutadila mwana télé si moi cette tata na katsa bundes grâce light cosmétique mafuta totika na oka na communauté za yo mama Cornelia mafuta etikala kaya yo bata mafuta nyoso balala mafuta na bango mabe makasi ba dégâts mais oya biso mama Cornelia Lutadila mwana télé si moi sa tata yonde mama na bango na masola ba mafuta tala biso lo poso ngebu ndeko nanga awa ba mekaka grâce light cosmétique te ba sombaka donc make-up na neti okangama. Voilà ba mourena ba mourese de tokutani balasima la na lobi bisous bye bye. Merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie. Deuxième. Yango quand même na monya ngesenga kia makasi ta rapta tantini nisa na fota no lo passe na commission de bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et na tous les vidéos bana na sina bino luka Fils Fashion était ka luka qualité lo ki sama na bino musique bana na Europe. Dans la toute tanti mona sala ki singa on a commandé na bano blonde ça peut ça adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Vous appelez ce que vous avez bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya Kano Gene.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de